initialiser yango po signer ça là. Alors essaie la empreinte na email. Yaya. Excuse. Maele o nzamba pesa ngeza ya famba te. Na créa email à mikuta. Na créa na mot de passe. Na sali email moko alimediya na mot de passe na pesi. Nga lodi email yango wana, email na yango wana, tia mot de passe yango wana. C'est comme il place à ma empreinte. D'ailleurs, pour tous les qui n'ont pas de téléphone, nanga kwa ya milanga ba pe. Zwa kaka ya ye bambika. Après elle dit OK, c'est bon et signe. Total hein, abi signe signe. Ah kangeni na moskoyo et signe. Bon mon hein. Ah oui signe. Après signe abi nazo fait sa petit frère na yo. Akangia mo photo yango. Ah to komi na suka conversation. Moni. Ah to komi na suka conversation. Abi akangia mo photo. Nazo fait sa petit frère na yo. Aïe là. Azu téléphone avec ses petits frères. Petit frère. Yo va siko ma bolé hein. Aolo bake. Bazo fait son téléphone ezanga carton. Moté mama be. Okokufa munoko polele mwana te mobali te libala te ndaku te vino ka iole la kabwe. Batu basale la rayo kaka. Libali basale liyo bakei. Batu basale liyo bakei. Étoile bazo sale les okei. Toi niveau monti. Bon mon yangote leza na carton. Est-ce nga sara bakole la ma téléphone sans carton non ça non. Carton na mwana. Et à un carton. Ça peut ça dans sans carton, et il y a un carton. Tant que qui ça a moni ezaki te na carton. Ikolo ba chango likolo carton. Ba pesa ma téléphone ezaki na carton. Alors, bazo inga ndengeni. Petit frère tango ya kozwa téléphone aki ba komi ko filer sikoyo petit frère. Bazalaki plus de 20 agents ya parquet. Bazo filé ba panzani na basi na mibali. Petit frère aye komata na bisi ya Transco po ekitisaye na limete na bureau. A koti na ba agent mususu. Loko bazalaki ebele. O apesaki téléphone mususu. Ba ope bazo surveiller misusu ba ozela na baza na kati ya mituka. Mususu ba koti na kati ya Transco bazo landa ye. Place ya re ya Kitaki. Place batu soupe bakitaki. Petit frère na ngai kolongwa na place à Kitaki a se diriger na bureau à Benginga. Alors yaya na zuit chombo. Mais c'est est-ce que chombo ngwa ya pe bien. Ponga déjà na kokana nga ba iPhone muti. Ata o na style na ezata na WhatsApp te. Na yambela ngoka appel ezaka influence apama. Na koka iPhone te na ebo manika Samsung. Alibate yaya eza bien. Ils ont un carton, ils ont un chargeur, ils ont un bloc, même si bon, simba ngokaka, ngana na salon. Nakinde salon, kosa la cop mo cop nangala, mam nanga mbo. Nakinde salon, kosa la cop nangala, na yaka na ba quelques heures na somba na Dubai ya uteka. Alors, na sali na cop mo na pesara muntu. Apesa ngambo ndambu tokala ba jour abande ofutanga la na kinda ozola wana na salon. Bani kotanga na zumbo na salon. Na raisonner skoyi. Ye ba pia ke téléphone erni, azu téléphone never. Ake bureau. Ngana ke salon au 13h. Wana yaka na téléphone na boya monanga. Na longo na salon ba 15h, ba 14h kutu. To bandisko kokita limete. Maman idée aux gens a dit na penga Jonathan lokaza na na bureau abima apesa téléphone na matalanganda na bengi Jonathan on appelle na bureau ngabilo ka bureau ya na kati dimasko na ninga prince pena na limité ngana onta salongo na zwa wana na kenda oh OK mère Jonathan eko bima na bureau eko telema na coin na limité wana na prince. Alors place Jonathan telemi nzoka ba mouvement ya Jonathan nyonso ezalaki nango surveiller. Ti akotaki na kati ya bureau bazo surveiller, bazo landela parce que bapesaki téléphone. Bango pe bazalaki kusena Jonathan ba ebeke suka garçon oyo akuta na kana Sarah ampesa ye téléphone.
bandeko na ekozwa Jonathan na limete wana akoti na voiture na sima na démarrer voiture toke na e si na zikida na bi loko il fallait na sala provision na misa la provision wana na zikida lobi na okokana nga okende ba place misusu te na so baloso semoule babilo mike bafila matungulu yaya na gare na zikida landa na zikida me bandoki oyo posa koloba tuba mino mboko posa koloba bamoni l'internet mutu mobimbo 8 ans kotanga na ifasi kotangi journalisme mais ozoyeba ko présenter émission te oza na succès te eloko moko te c'est tout à fait normal okoma keto koma motema mabe fille jalouse ayeba ta place bakanganga tinga tikalo kimanda kunanga te batu bayebi place nga vanda te non kimanda kunanga pourquoi et puis place nga la vanda ezate ka na sentiment boyoye ka okoti te za na barrière na ba barrière bamila ya na facilité te na place moko cité te que so telemi place moko te ka mapoto ni balakisi o te mapaputu a ezala te to vivara na chat elia te oza nango bomba position na ndako soki esili mapeza te to melaka ti te osanga kende kofuta na kimbateke na bomina na yibi mbonga nani pona kofuta na kimbateke so na koti plus ça risque de métier. Est-ce que ngam tali boso bandeko leja bakota kuna te? Combien de journalistes baleka na prison? Eza nzela ya musala ya risque de métier. Na uti manda kuna pourquoi? Et puis chaque jour je sortais, chaque jour na zaobi ma otika ba na na classe ko do bango chaque jour. Na ekpela ba course na na bandosa. Voiture na ngeza pe filmer na banda otambo na na Congo. Loka ba chaki piège na bango. Yango wana ba ressusaki na piège na bango ba travailler ki maele po kanganga yali panangu ba te ba tie maele na bango a marche na mbo na bango ba tie na ba moyen. Alors tona kiti na bando sala ba achana nga na bando sala ba achana nga na bando sala ba achana nga ba na moni 3 personnes bazinginga parquet général madame Kopanikete sala continue ko sala provision na yo. Soko silisi ndeto kosomela bandeko na sala provision na nga na zikida wana na somba biloko na nga nyonso na fungoli coffre na koti na zwi sac na nga na mbongo na zaki na mona ba telefone na tie na kati na koti na mutuka bazwi ba fungoli porteur asima babengi petit frère azwi telefone apesi bango telefone na tuera na maboko na mekinda te wallahi Feza na maboko na nga me bazwa ngoti na nga na ntima na kufa po na ngo na nga na pesa te bazwi telefone wana maboka petit frère na nga mbala mo 6e sens na ngesalia bafila ipo na chombo donc muntu wana aza muntu na bango yango na yebisaka NK na banako lobane avant NK omoni bato yo toza na bango affaire bata ba triangle nga na vivre na monde ya musique ba musicien ba travailler ka triangle omoni triangle ba beta elian ba feno do ba kontindelo mutu mo aye necha yo sunga yo nzoka ya yepo boma o susa chubombeli baza bata ba triangle ba ko utiliser mutu mo aye pe la mbongo ebela e ko influence necha ko soutenir yo nzoka yende ba tindi epo ya boma na lobaka ngo Team Niki infiltré et kokota ba infiltré ba koya lokola ba team Niki ba koma je suis Niki mais ba yeko panza ne team Niki ba yo panza ba vrai team Niki ba panzana oza na bango ebila na ba life ba faux vrai ba na ba mission na bango ba hili soki boza maele te boko panzana na isaka Niki na isaka NK na téléphone soko za maele te boko pata ba vrai team Niki to hebi bango batu tu ba oya na sima ba oya ko infiltre team Niki ka pe kufa alobaka aloba nganganga
bande kona sisi ko sala ba provision na nga na zibilo na na koti na voiture to qu'est-ce qu'on a voiture na bango na esi ba nga bi bon ngape afana kota na mutu kana bino afana déplacer documento bazui ba pesingai mandat d'amener balaksinga mandat d'amener na nga na tangi pe infraction na comprendre que affaire ya Kathleen Jenner na Kris Jenner na yo koma tant na Monica eza affaire na bango pesinga courage na continue si Jonathan a dit papa tokende parquet nous au grande instance na ke grande instance signaler papa Diego Boyakuna bon Jonathan pakumba raté na bloqué ka mutuka na pesi éclair simba abenga na téléphone balanda ezalaki bongo nde na ye kokota maboko na makolo na kati ya mutuka bakanganga kuna lataka robe ay nakoti na kati ya mutuka na bango yaya to bando okeni nzoka bapikaka bato partout tokomi na rond-point Wileri tomoni ba agent mususu bolanda bomata na bamoto tozwi ye donc on dit bayokanga ministre mo boye ministre bazoluka siko bazwi ministre na biso bazaki ata 25 agents na bamoto yeyo déjà tozwi donc bapikaki bato na bacoin oyo bazwaka bato ba Wileri banini ba abengi pe kolo dossier ke tozwi ye baye kozwanga tokumbani ti grande instance tokomi na grande instance bamati na nga likolo na parquet général donc na kati ya palais de la justice yango wana palais de la justice tozalaka na grande instance tozalaka mpe na parquet général siko nga bafundanga likolo mpena na parquet général place bafundaka bakonzi place bakwaza koramane kofi olobi de place badossier na bango ezalaki likolo ntango nakomi navandi babandi siko kointimide nga dossier osala 5 ans de prison kokota na vie privée mutu babandi intimide nga toana bavideo na o nyonso nga bi bavideo yango ezalaki oto bandeko bavideo balakisanga bavideo ya anini bavideo ya période bazoluka Charlie Prince ba émission na salaka wana na bavideo wana nga bime bavideo oyo na otanga mama président na papa présidente nde nani selon vous bavideo ezali bavideo ezebele ya sika pe ezali makamba foya batu ngabi makamba foya batu nini o ndenge eza boye biso toana pona na ote biso tosala ka musala na biso mais en tout cas ndima kaka osenga bango pardon soko osengi no bango ka pardon oseli bango video ya pardon baotika ongabi na ndima nini ikamuno na yebi te na ndima ndenge babando sambisanga ndenge za komba papa komba mama komba boy kelelele babandi mituna oyebi mutu tel na yebi aza star mboka na biso bongo oyebi mwasi moko na kombo ya tel ngabi na yebi te aza nani bongo oyebi niki menga ngabi na yebi boyebi ndenge ni na expliquer pe oh, je reconnais que finga qui moi si a mis tel ngabi na vidéo ni. Ainsi tango pezala ki ni. Oh, yo zo compliqué makambo ndenge za wana nga na ebiso biso mo to evideni to kobongisa dossier yo ndi makaka. Soko ndimika ko sali vidéo. Oh, mona mbala moko ko bima na on sans problème. Oh, génie non. J'ai les vidéos. On est beau sanga. Na lobi makambo nyonso clair. Nabite. Nga na zoko ta vie privée ba dite ya na ya mwasi na kombo ya
ten, moutayaka na dossier na réseaux sociaux. Là, la journaliste. Biso to sa ba analyse makam. To sa kutu ba analyse mboka. To sa ba analyse makam. Nyo sa tenga na kota ina kata ndaku na bango pona yeba makambo ezolekana. Ngate? Donc, yana muto akota ki aya bimisa mo eza pe na internet ba émission pesa. Andeko, après avoir aussi salanga kusamba. Na sisa osamba ba ils avaient écouté samba te babandai ko attendre ngaka sur PV parce que mutabandai ko attendre ngaka ki inspecteur azaki magistrat te baki tinga na kasho yoka siko principe papesi parce que la parquet okoyepe kosola bien so oza maladif toza na mwa problème moko ozoka bien te okoko solola babimisio bafandisio libanda yaya bapesi mibeko moni fio ata pesi bino $1000 libanda zo mopepe bobimisa ete avant la kana kati. Quel genre de cachot? Quel genre de cachot? Nazo kende komona ministre la justice bapesa inga rendez-vous mikolo nange kokaka semaine otutu banda avec tout le preuve en moi. Dossier aussi la beauté, ngana koti prison ya ofélé, je le dis et je le répète. Il faut na kota prison avec cause. Il faut na mona moto afunda nga yeyo. Il faut na mona to samba na to sali confrontation na moto afundinga. Nde na uvanda na bia siko na so pirige bolo komoko. Ya likamna sala ki meseto madame ten. Ozo samba batunyo os okomi prison batu bautu na onde zaka bandeko bautu na o plaignant na obo sala yina confrontation te mais yo komi prison de ni sans confrontation. Alors tant mayo kitanga na kasho ba kwensenga jour ya video bandeko na ngai bozela skona betela bino jour ya video na yebaka makila nzoto isalaka. Ruby Stone, merci beaucoup. Na ebisi papa die ko jour wana na ba tu pas za olongwa ba 22h na senga bi est-ce que oko sala AR montre la ma complace ya les survêtements abi na place molunge oyo osa na ngoni ngabité na na ngo besoin na pour sentir que ba filminga wana nene aketo aye ko sala live na sambula azwi mwana atie na mutuka na voix mwana no na kati nzamba piniri yo ozi oyena mwana na yo pona ko filmer ko lakisa bati botala saraza na kati ya parquet awa kutu ba musicien mususu bazo batisa plainte na komela ga bino peu importe ata 100 musiciens ba bakiselinga ba plainte suka na ngweza ka makala. Alors nabite yelanga complet ya joking na polo na o pressentir elo moko nde bozomo na jour wana mutuka makale ekuya batu bakoti bayaka ko filmer nga bakanta na oke makala jour wana bayo isa bangote oke makala lelo te mais bozo e déjà bozo na image na parce que ya zo bima libanda te po ata libanda na za ovanda te po bakanga ta photo musika baye ko maitanga likolo na bio kabando sola nanga ote ningeza boye kutso sanonga video kaka atiki yo ndo zomona pasi na mwa caution na wa mutie soke ezali ba kutika na bango yo boye na boye na kokita na biso nde baye ko filminga et puis na bando mona na mutabando filminga na bibazwa na bango ba caution lo mede ba filma bango ba grand star ba Vital Kamerhe ba filma bango ba grand politicien moi simple mutuloka Sarah Briso ba filmer elle ba star te et ça natika bango ba filminga nde na ye kokomela niki tango na ye koluka moyen babanda ko négocier pour na caution na bima partir à parquet ezalaki condition na vidéo na ye kokomela niki ngabi tala dossier tala niki azwi yango aposta
Skota uniki a postango. Epesi retour. Epesi kanda. Bae ko mapenga. Bae ko mapenga prison makala. Na lubanga te. Omone video o na kopesa la binote ti bo kufa bo zwaka te ko. Eza komona nga kolonga na parke. Kokota na mutuka makala. Komona nga na makala. Teo binisa mbongo na nga convoi spécial. Lokwa nene a keto. Aeba programme qui n'en makala lobby aya 6 heures. Ya 6 heures biso longwa parquet 5 heures. Parce que babengela biso mutuka ya prison 7 heures. Yango moni keto asala live na prison. Sarah zi taxi, ensuite taxi asali taxi na MW Express Convoi Express na babini ba auto tika na makala ke na makala. L'émission na nyastu bobo sanyango. Kasiko. Kasiko. Vous avez tout oublié? Donc, c'était ça, Waneza. Première partie. Il y a réalité et arrestation. Merci, hein. Tous les 2800 personnes dans live, hein. Merci beaucoup. Bolanting et Belé, Boba Sakaba like. Nico, on va like, kaka. Non, c'est la kaba like. Jusqu'à la gare, merci beaucoup. Merci beaucoup jusqu'à la gare. T'es au coma. Bon force, kaka. Force à vous. Batabable, bosa musani. Bo bloquer les nga wangila. Bo bloquer bango. Bo bloquer les nga wangila nyonso. Po aize mission wangila te. Baki na chaîne na bango kuna. Batu na bango pe bosa ba live te. Baso kokobeta ta ba enkate. Bana pe na kota prison mo. Ata enka kaka. Ya. Mote amabe futa. Te sois atana binote atana binote. Sois zamba roulage. Atika moute éternellement te. Lobi eko mape mutu mususu comme orimi. Alors, ce que vu eko bi ya mutu mususu. Na commencé à monter mamabe. Hein? Bakangeli kola $100 à mon atinda. Vous avez falsifié même les documents et on pense que la tinga est pour $100. Ngana lo mwana kende pona $100. To digo $100 batineli papa digo. Bongo kaba. Bakangeli kola iPhone 11. Ezanga carton. Moni ke boyebi histoire que avant iPhone ezaki ya sika. Ezaki avant iPhone. Vous avez tapé na iPhone 11 na Mariana 10 avant. Non paniquez. Koseka. Na fungeli binoli. Première partie lelo. Bonsoir na binoni. Na fungeli binoli. Bonsoir. On a 2-3 appels parce que ma campagne, je crois que je vais en live à Gaël. Gaël a envoyé la bino info. Clarisse Kayembe, on a besoin comme abbé. Coach Gistovic, donc, c'était un peu ça. Na sali boina, na parquet. Prison à parquet, ma souba, na nieza, sur le nom de nom. Prison bien. Cacha parquet, ça bien. Prison bien. Ma préféré 1000 fois prison que parquet. Allô, bonsoir. Prison bien. Allô, bonsoir, ça. Il y a quand même sur en télévision. Je suis à Kangia, bonsoir. Bonsoir. Toujours là, merci, Zanga Malumba. La puce on a sorti la brochure en la minute, papa dit que le man dit qu'il a un sur la brochure et belé. Donc, histoire, lui, ça lui passe ma casse. Comme on a moi aussi, nous autres qui n'a pas le criminel ou quoi, ni, mais pour mes athées. Et l'autre, on peut y se ça, ça, courage. Dans la vidéo, qui tourne, on a l'eau.
La si maman va s'appeler la place là on a mis tout les icônes. Non on pose au dîner maman là. Malgré ça vous tapez. Mais il est à côté de ça on ça parle. Ouais. Ça parle mais le cause est sur mon nana. Mayo qui école va biso to yebi de tout mon accord. Non on a vraiment ça parle mais ça m'a fait sur ma casse au de non va chaque fois comment on va on qui est au piscine. Il on a encore on va histoire au piscine passe. Ata mutawa bomela omuntu tumona na bapoliticiens na biso babuma basala Karim ozalaki na ekuna dandimite ke Karim escotaki modèle wala bakanga major Karim Boité babuma aussi okende tamulai. Merci ma chérie on a pour le courage nzamba za la content. Merci beaucoup et puis bonne soirée puis bon week-end aux bien vraiment ça m'a caché histoire de précision maïenne et puis sur la négociation sur le qui tous a vraiment très prudente tous a la confiance en moi. Bon, ça va confiance en maman. On a bâti une nickel au kuta pe ba oye bébé. Voilà, pour les gens qui kota msho azo koma ba lingini ke tu consomme mon la ka côté msho na tie msho boko makamande msho do eza pastoye bate ya wana nzamba hivi pourquoi cha motema mutu yana kati osoka chaki motema ba kilo liboso ulingo yeba ninga za meza na kati. Merci na tike bande ko msho maloba loko le bite to finga teto ba bite nga peta petite affaire conseil. Merci maman Sarah. Merci beaucoup Yaya, merci beaucoup. Allô bonsoir. Bonsoir Sarah nanga ntamba sala makam na yela ngonga na yela tana yi. Vraiment enka vous vraiment enka na lobina yo azai kolala pongi te ba 2h 3h toza ko fan. Ouvela nguta bime ikaka ti ozaka na salon ali mabolo tocha na senzambe abo répondre biso. Donc to mona ikinzambe asala ki justice tae. Yo vraiment koba makaka na kosambela et puis koba kana musana yo parce que nzambe nde yo moko le public ko tukolo ba oke ezatana yo. Donc ya mo na tsena ko message pas de na ya Gaël na lipse Gaël la biyebisa Sarah Azamakas le bana kama mvua mfinu ba parati ndelio mbote mingi na so apesa kiyo. Donc pour la collecte qui place moko zaki ya kokama me biso to zaki kotiko to zaki tout dans la prière au sambela nzambe wana à répondre biso vraiment aux affi moko ya ko encourager vraiment courage oyo ozalaki na mona moral mutu moko akoza na courage wana dans senga vraiment félicitations vraiment papa Dieu waza na mwasi ne baba kaso ozu mwasi mosa mayele nde wana ndaza ka mwasi oya asima anda vraiment félicitations. Biso toza na sima na yo otaka tout temps mabondeli mongona ko saka pembe moi moi oso tanga wana mukuse wana aliteki mission na ye mukolana bakila nzoto ningana kinga na zaki mutu mo de tension matakinga ya kosala mission na ikoso ya market ça sur des missions alors on ça des missions comme dit ya $400 aye kosala mission ni bozo ya parquet ya koloba ko mama na sala ka hawa même quand nani masola shola sa tu mama wa sala la peut-être ya ka nguba na ngosa parquet mais ça na dio mama na sala masola shola sa beso dio kwa masola zo peut-être mama na teka nguba ngosa parquet mama na sala ka o sa peut-être teka nguba to éviter ni ka ba le ko masola shola so ko to suba neto mo ko mo ta sim mataki na mai donc unafanya kufanya kana voiture na mwana kati na mwa echiza kwa temperature kama 10 kuna watu sala mission. Vraiment, félicitations. Bisous, vraiment, maman, tout ça, c'est mon bon restaurant. On peut le vivre, ils sont restés, on a été dans l'eau. Par contre, mais là, il va champagne, mais bisous, ma bonne, on a été resté. Donc, là, on va prier, on s'en donne à répondre. En tout cas, félicitations, la maman. Un cas a été, moi, si on a vraiment. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, ma tasse. Wana vraiment ya kolobate mama azaki kolala te kotika bana ye azana bébé et pour ce qui na bana tiki bango na mbeto mobali lele on a vol na likolo na 800 km na likolo mais ya fani ba prière a te toka ki président ba yoka ka donc on va répondre biso félicitations courage ka bon la tiki ba bisous ciao ngai arrestation na ngai ezalaka prémédité déjà na keto na mabole bango mibale wana babandaka déjà ko préméditer na ba journaliste miso ba mpesi wana babandaka ko préméditer déjà arrestation na bakokanga akokende prison nani mama présidente akokende kotala ye na makala makambo ebele
trop. Allô, bonsoir. Bon, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à la fin de cette première partie. Je crois deuxième partie, tombée dans mon lobby. Ceux qui connaissent la zone, parce que là, tu as plateau, dans Gaël. L'émission Gaël est liée à 19h déjà. Ouais. 19h est liée, on respecte PR à Mouninga, R à Moussala Mouninga. Donc voilà, je dis un grand merci à tout le monde. Tout le qui n'a en live. Malheureusement, moi, le temps, c'est l'argent. Donc, quand Mouninga est côté, n'a pas bêté de coûter. Fonatica Plateau. Je vous dis un grand merci. Continuez à soutenir Team Niki, continuez à soutenir Niki Menga. Vous allez bon, on a vu que beaucoup mis entouré là bas faux vrai. Oh bah il Sabino Sarah wana kuta kosa kibino. Oh bah il Sabino Niki wana kuta kosi. Enka wana kuta zama kama baza impoli. Ye wana kuna kuta sala kaboy. Bon rester focus na objectif na bino au bozaki na holiboso. Voilà, je dis un grand merci à vous tous. Tokutani bongo na prochaine émission. Au revoir. Ciao. Écoutez Aka, la sincère vérité et l'escalier, paix et commis. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Sarah to la TV, abonné nanga, batubulinganga, batubosoutenanga, yasika iyi na chaîne na biso Sarah to la TV. Bon, merci Nabino tout. Merci. Merci beaucoup Nabino Soto. Bah merci beaucoup. Bah pesi bino toli bande konanga. Bato bozo supporter Niki Menga o bozalaki pona Sarah. En tout cas, bozala pe Rabbi ne change pas. J'espère que Niki na botité. Gloire à Dieu. À cause de ça que monsieur Mambasare belé na otiate, pour monsieur obima mo mkene nzala kaka. Ça Niki na botité. C'est ça. Bon, nous avons bien noté na batuna tout ba koma wana net c'est qui ça boye. Ça je vais le bloquer automatique parce que c'est très impoli mal élevé. Un peu ça. En tout cas, bah merci na bino. Ce qui vidéo o ekoko talisio sur la monde que ekozala bientôt message za pona makambeza ya bien na la bino. En tout cas pour tout malam, merci beaucoup na batutu bokota qui comme d'habitude. Eza normal, oyebi ki olingaka Nikite, olingaka Sarate, kokota wate, ndeko mwasi mobile. Ato bolongo nzoto lati fo konti, tika bato yo balingaka biso bakota. Nesi nga penda bwe na ebite, empesa. En tout cas, nkama. Ok. En tout cas, bah merci na bino bokota ki awa nzamba pambola bino. Na yo kuta mo message na kota ki na amni. Na tili bino. Tozo senga bao ya Niki na Sarah bozala wana. Bonsoir na Nasia Marie Lilo. Batu ya Niki bozala wana. J'espère que bolandi message ya Sarah na mabina malamu buyo kiango. Soki olingaka moto, quelque part moto ana pasuki likolo, quelque part moto ana koi. Okozala kaka esika ndeko na yo, ata bazo finga ye, ata tobuki miso, ata katani makolo, bokozala. C'est ça. Wana toli ya malamu. J'espère que bolandi message ya Sarah, ne makambeli kanake. Bato bako zala 3687 babeki balisa pona bango. On s'en fout. Bino bozala esiko boyeki. Bozala wana mama pasa na abimite bozala wana. En tout cas merci na bande konanga, abonnez-vous na page nanga Magali Lomama Coach, abonnez-vous na YouTube nangai Belle Magali Lomama officiel.com. Merci beaucoup. Kola kwambola bino soki mosusu bandi na otela bino. En tout cas, ba gros bisous na bino na surtout ba star, po bino nde batu ba star sa bino biso de logote. Bino nde boza ba star, boko ba air na bino, ba ta na bino, na place bo s'occuper na makamusongo pa kola me boza wana po ba en tout cas toza na respect
likolo na bino bandeko na biso ya basi to ya mibali. C'est ça. En tout cas, bah merci beaucoup malam. Ce qui deuxième vidéo est bandi na olukana tchela bi. Merci beaucoup. Butu malai check. Bye bye. Batutupe obozo benga mama Magali ndenge nini pona likambo ya Bokechu to salinde yaya. Bokechu azali nisika azali. Bokechu akobima. Bolanda na bino te ba message bozo mona na ndeko na biso meta wana linga sala crise bolanda te. J'espère que boza bano bokoli awa, boza pe bano bobotami awa, boza pe bandeko bokoli awa toza na Afrique te ale yo Kabila c'est quoi ça? Président bwe leka bwe pesa ede ça, leka bwe akobima te fina non. Awa toza quand même na mboka moko mibeko. Oko sila mutu lekambolo basongolo pakala, lua bango baza na ba vertige. Bijou meta, bino nyonso to ba mama Fati bato ya maboma. Tozoka maswa déjà Félix a comment na pouvoir ti lelo bozaka na kati ya Congo. Normalement il fallait boza na Kisasa. Hein? Il fallait normalement bozala na Kisasa boza la vie. Ndenge ni papa na yo bonga yozo fana na mboka, papa na avara na ba richesse belé. Bendo bambote belo bendo Blandine. C'est ça. Ndenge ni papa na bonga, ana ba citation bien, mais yo zo vanda na village, mais papa no ozo vanda sika mo boye, ozo souffrir. Hein? Après si ba maman Fati bazana mibali te ba célibataire. To préférer ata sara na bisata bozo linga bo sala net kota mobile ne dio mais azana mbali na ye. Ya na vie batu baboya ka mobali na mwasi soka ibike sika on ezabia otikate. Mobali pe soka ibe sika wana ezabia otikate. Soki batu na kacha ndako na bango. Basali divoto baboyani. Oko bota pena mobile po yo moto zakina makasa obota po ba congolais ba basa ba congolais bakasa so bote belinde mobile olinge bele. Est-ce que tant